EP3P EP4 laïque na commune ya Ngiringiri et servaki de cadre mokolo ya jeudi 31 décembre 2020 na mobangi na cérémonie oyo na cadre ya distribution ya biloko ya bonne année pour na ba membre ya fondation Iyeli Molangi ya district ya Funa botala ndenge bazali kokitisa biloko na conteneur basaki ya loso ba carton ya soso pe na biloko mususu ya boye nanu esalema te ye moko azalaki wana Océan le bienfaiteur autorité morale ya ba papa social Union sur la République démocratique du Congo, honorable Edi Iyeli Molangi, azalaki wana pona kokabola biloko oyo na plus de 5000 personnes oyo bazalaki présent. Botala ndenge mutu na mutu azali kozwa saki ya loso pe carton ya soso na ye na esengo makasi na motema ba bénéficiaire balobaki boye. Yemoko pe honorable Edi Iyeli Molangi bakisela Océan azangaki pe malobate. La kumisi nzambe ndenga zangi mzo isusu na mukolo lelo. Président national na ngai ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo. Oyo sono oyo ezali conseil apesa biso. Alobi mutu soki asali bolamu kobosa bolamu na yete. Yango nazona likula papa na ngai Jean-Pierre Bemba Gombo mutu nyonso akozwa akolia na pesi merci bona nene bandako na bido Bosimbake tellement biloko elekaki ebele pe batu nyonso bazalaki bien servi moyen ya kosala ezalaki te lokola azalaka na motema malamu honorable Edi Iyeli Molangi alobaki bapesa batu mususu biloko oyo kutu bazalaki na liste te. Ah, honorable Edi Iyeli Molangi, oza vraiment Océan, les bienfaiteurs, autorité morale ya ba papa social Union sur la République démocratique du Congo, tala makambu ozali kosala na Ngiringiri en particulier, pe na Funa en général, mon côté na terrain, oumela na yo papa.